Demel TV Original. Dembanza London TV Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV Original. Dembanza London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV Original. Umela Toi scène moko tozo jouer scène moko wana yo pesa muninga pasi wana pesa muninga pasi wana po scène na bino ezala bien ndeni ka fi o azolo bazolo babotika na Alexa na kota nga na tableau mususu donc to lunga ba biloko wana ezala raté mais mingi bo visa ka poto na bato poto bo vivre ndenge to vivre ka nde bato nyonso to ba vivre kati ko salir réputation muninga quoi peut-être. donc pas na yo au moins que ezaki ma volonté coquette ezaki peut-être bato ba conseiller ke mabe oui ekozala bongo mpona moderne amoni laki na nzimi te ke akosa ba art c'est bino banzela te bato bakoma bangela bino te ke mpona tinda biloko pa bomolo akomela nde coquette amela est-ce que bebisa bino banzela te tout comme akoki kobebisa tout comme pa kobebisa te ndeko na ye ezalaki mama moseka sikoyo tobandaki koyokana mpenza na mama moseka te esengaki efo mundanga na mama moseka ngai na mama moseka azoya boye na bana na ye ngai mpe nazoya boye na oyo ngai koko nazalaki na ye ntingu wana nazalaki bango ngai nauta na mbandaka kota CCP donc nazala mwana mpenza ya bokatola basankusu net donc vedi nalakisaki vedi reja kaka makambo ngai navani na ngai kaka na kiti na ngai ndenge navani na ngai na baba na biso ndenge mobali wazala na nkukie epuis ayoki ngai yoka bêtise epuis ayoki ngai abi naoki oja koloba bafomo contre boro est-ce que bayebi biso eza nkuki ube eza naturel ya bomoi na ngai mokila. Merci na ba très cher internaute ba oignon so baza branché devant ma poste téléviseur na bino pe devant ma portable tout oyo bozote la biso Prince Cal les parfums de la presse avec 100% vérité ils ont la seule émission où il ramène toujours vérité to meka kokota vraiment na ba actualité ndenge makambo etambola toujours kaka merci à mon boss de Bruno original na kati ya Londres et merci na PDG ya Mboka Neimingeta na kati ya Paris pourquoi pas na Vianney Mbila garçon capable na kati ya Paris na peso mbote place aux Ali et à mon vieux Nico Coladio de Panama na peso mbote place aux Ali merci na malance buta na sima caméra lelo toza bongo artiste comédienne na biso to meka kosola par rapport à l'actualité na monde ya comédie pe par rapport à l'actualité na ye pe par rapport ya ba info tozo zo ke coquette Amélie bongo ba femme veuve ya ba artiste biloko na bango batindela bango ba fêter na décembre awa to yebite est-ce que eza vérité to eza vérité to kende pe to luka coquette ye moko to meka kosola na ye par rapport à biso na vraie version likambu eza nini na sebuita fongole jaba mon invité na nga na kombo ya mama bomolo to meka kosola na ye ba parcours na ye pe na ye ndenge zo kendele merci na ba abonné tout ba obazana ba abonné te bo s'abonner déjà massivement na Dembanza London TV merci boss na biso de Bruno original maman bomolo mbote bonne santé bonne activité makambo na yo leka ndenge surtout musala santé vraiment ezala bien na ngolo ya Nzambe mpona problème ya musala peze kende bien na ngolo ya Nzambe voilà à part Nzambe to na mutu musute oyo tokoko adorer net na moment mpona makama musala donc ezaka Nzambe donc Nzambe kanalo Nzambe kaka loba na musala na bino tu remarquer moi mikolo moi ba guerre ça peut moi trop est-ce que il faut dire na ba guerre na ba tout mo biwana o actrice mo ba ngane to kana raté o acteur mo ba ngane to kana raté est-ce que pas na yo pesa déjà toujours le cas où tozo yo ka pa ba te belé bon ngai na part na ngai na nzimi na ngai te bakoza na bango mais non tokuta na bango tende ezalaka ke baninga pena ba yebana non ngana za na guerre d'esprit na ki ngani na songolo mpakala mais ngana ebilanga te maintenant ebike to abatu bakoza na bango te ezango ekoza na mupanzi na bakoko ekoko salama bakope koloba mais de fara boye na nous te mais ba misusu bazala bango pena ba fara boye eyebana on est na yebike na monde na bino ya art bazaka conflit na oyo azaka conflit na oyo basé belé miti le temps ba komona ba on peut se no temps ba komona ba on ko pesa ba bes mobo donc basala kana ba guerre d'esprit na ba na ndenge na bango ngapi na vana na ndenge na pona ebike ngana na guerre d'esprit na bango ba to na temps ba guerre d'esprit na ba on te na pe na ba na lo ba ni na ngolo ba neti nini
namoni eloko aloba place wana te wana eza baguerre d'esprit ya bango nga mpe naa na makambo na nga don naa na droit nasala makambo na nga naolandela oyo eza yanga vie privé na nga naosala nde na carrière na nga mpe nazokumbanela yango ndenge nazolandela yango kaka kwa carrière nozokumbamela masolo banzonzingi tomona reposaka na kati évolution nango eza ndeni masolo banzondi nga mpe nazalaka na kati évolution nango ezalaka kaka yo yaka kopesa kaka mosala na oyo oza nango sala ke oyebana lisusu koleka sala ke ofrappe na bato boza na bango na scène sala ke scène na bino o boza nango bato oyo ojouer na bango bovimbisa scène na bino eza te ke eza na mutu moko boojouer na ye moko toyebi ke bamisu mpe bazalaka na ayebana koleka mpe peut-être yo peut-être ngai mais aye wana na scène oyo bino boza na ye peut-être bokoojouer scène moko na ye ntango ye asali ke ajouer koleka ye na munoko natatola ke na frappe bango ye mpo na ye amoni afrappe bango oka frappe biso te afrappe nde scène na biso nde tozalaki wana lokola biso soki biso toeshuwaki ye amona ke ye epataki mais tant ke ye azalaki na kati ya scène wana cela veut dire ye mpe ami epate na kati donc ami bétise kaka na kati ye moko oke nde eza na so par exemple po toa scène moko tozojouer scène moko wana yo pesa moninga pasi wana pesa moninga pasi wana mpo scène na bino ezala bien ezala te ke motu moko aotala yango botu bien Arsène Mpongo aotala scène wana amoni kaka ndeni bawana baoloba te bawana kuna baoloba mba moko azape aleki koleka même mingi na bayoutube omona otala yango sur téléphone omoni ke ndeni ka fi oyo azoloba botika na lekisa nakota na nga na tableau mosusu donc tolingaka babiloko wana ezalaka te kwa olinga babiloko wana ezalaka te mais quand biso bovivre nde na barelation na poto parce que ntango oyebi youtube mingi bato basalela yango eza bato ya poto bato ya kini mpe bakota déjà na jeu wana ya youtube déjà parce que connexion mpe na kini ekoma nango na mwa somme mobe ya normal mais mingi bovizaka poto na bato ya poto bovivre ndenge na bato ya poto tovivraka nde bato nyonso to bavivre kati kosali réputation ya moninga quoi peut-être. Donc, pas na yo, au moins que ezalaki ma volonté coquette te, ezalaki peut-être bato ba conseiller ki mabe. Oui, ekozala bongo pona modèle na monela ki na nzimi te ke koza ba art wana. Coquette non, modèle na monela ka e. Modèle azalela vraiment façon d'être na e. Bon, na ebité. Loko azape plus aza master na ngate to sola rate zaka ke beaucoup te na era masano bosakani bosisi, mutu mutakangi ba bagage na ke donc peut-être pona bongo. Ouais. Peut-être pour na bongo, mais ba femme veuve bazo accélérer trop, ba bi fazo ngsa biloko na bango, oyo batindaki. Pe mutu atindaki biloko wana na bosani kombo na ye, soki ye to kotanga kombo na ye, abi aza décide de comportement ya conquête. Moi un mot, ba femme veuve bazo lela. Bon na PDG Tiara Mulongo Maboko Pamba veut dire tant yo lobaka c'est qu'ils alaka bon. Comportement net ya o coquette soki ndenge bato bazoloba soki eza pona bongo ngai osala nga passe pe na rolela omoni bato lokwa ba vef bato bakufela mibali soki azolela na mutu moko aliaki eloko ba makambo wana elandaka noki waza mutu moko akoepole te mais tant que mutu wana monani abibi lokola aide moko a epole ba vef wana donc soki bazwi yango esala makambo ebele veuve tanga kolata sepeli bamoni alati bamoni abimina na sale oboy atatoli monene ya mutu wana esalaka bien ke yo mutu batindelaki yo ole veuve atatola monene ya mutu wana oyo yatindelaki ye ke so na zabo to be so na lati bo eza grâce à kingani songolo pakala eza okola so na lati bo eza kwa pona Arsène Mpongo le grand jogo ya kati ya popo na mboka ya Lubumbashi soki net eza pona bongo au moins que esala esu bien makasi. Et puis il y a un conseiller coquette de ma part. Au moins ce mutu pèse le nata la caméra. On a conseiller coquette de ma part. Ce qui mutu azana confiance wana ya ko pesa yo eloko OK ne ko transmettre ngo epa ya mutu mususu. Quel que soit yo apesa ki yo te. Ça l'effort wana ya OK ne ko tike eloko wana. Oyebi o ebatami na sima na ote. Pona acte wana yo ko sala. Moi ça veuve azui alati. Muto atindaki yo amoni on nzoto moi ça veuve quelque soit ko mona ngote mais ayoki ata lisolo et ko sala bien et ko baxela pe ba mapamboli ya ebele quoi et ko sala lo makambu ya minene alors mbala sima soki eloko ane komi
soki eloko wana ekomeli lisusu fo ozalaka sage vraiment ya kokende kodevoir no bato eloko wana oyo ya nsima nzambe nde moto ayebaka yango po biso tozolingake tosala nzambe nde asalela biso soki oza na mposa ke moto apesi yo kende kopesa moto wana mpe azwa lisusu apesa yo soki ozolinga osala eloko moko noti ezalaka te biso soki toso moto apesi oyo mpoki opesi nzambe nde aganga sikoyo na place na nde mpo na nga conseil neti na koopesa oza neti wana. Merci Maman Bomolo, au PC de Gounayo, coquette conseil vraiment et ça lit bien. On a vraiment la monique sagesse les aliments les ali. Est-ce que vous êtes sûr que Mbalasi Maso Mutangati de logo à côté de sous Nanzela coquette? Net na comportement na ndenga sa dizaine de wana na za site. Loba sala ba émission a confrère que batu wana ke non ezalaki bo atalisi bango lolenge nini ye atambolelaki pona ba makambu na tout beza ba mensonge. Ceux qui pèsent ba mensonge nzamba azwa lokumu po bato o bakoya na sima baye ba pe kopesa lisusu akene kopesa po mbala sima so ba pese akene kopesa directement po esala neti ko abese yete ko. Donc pour tout côté ce qu'on a dossier na yo moko na carrière na yo moko dernière question par rapport à Mamba Coquette est-ce que zati a baby sebino banzela te sebino banzela te bato ba ko bangi la bino te ke pour na tinda biloko pa bomolo a romelande Coquette samela est-ce que baby sebino banzela te tout comme akoki ko baby ça tout comme pas ko bebisa te po mutu azana ba comportement na ndenga atambolelaka azana ba attitude na ndenge ni na memelaka vi na ye ndenge ni na ngara nzambe a pesa e pour tube a recevoir epa ya nzambe na ko recevoir epa ya nzambe faut sala ke ba pesi yo kene ko pesa ndoko mona ke ya nzambe peze ya na sima na ombala moko. Bon. Merci Wana to conclure na dossier ya coquette artiste comédienne na biso vraiment ya mboka ça livre bien te ndenge ba dire belezo ba masir kombo na yo vraiment na biso to lobaka conseil to kopesa kaka iton ke ndeko na biso ya moi sito chana artiste était Luka ba mama veve wana solo la na bango talisa bango fait o ya arriva ki na moment wana peut-être yo posaki na moi ba difficulté écoute yo écoute qui na yango ba biloko wana omone kaka ke so na pesa bango biloko pamba te mozaki na mbongo eko kitsa moi valeur na c'est mieux na garder na mbongo na biloko mais ka sola ba ma veuve baza bandeko na yo pe baza bandeko oza ndeko ya mibali na bango ba oyo basala isaki misala tant bazaki vivante to sola sko Mama Bomolo masolo na yo bando bandivi artistique combien des années déjà? Pona ko banda vie nanga artistique soki na bi na sali combien d'années eza ba 13 ans ba 13 ans na 13 ans wana otambola ba groupe nini pe o s'imposer na groupe nini pe film nini oyo vraiment otalibe film on na sali yango be yango ndem te pesinga makambo na zo makambo boye na 13 ans nyonso wana so zata na ezakita na 2000 so combien ezakita na bandi la carrière na au moins que na zo ki vont makambo na film oyo ego za film nini pe otambola na ba groupe nini. Bon nga groupe nanga liboso na bandela monte nanga ya artistique ezalaki babengaka ngo la montagne du Carmel. Tant au sein nazalaki na groupe montagne du Carmel wana. Bon ya mama nani mama Moulas. Mama Moulas. Azana anzia kokaki kaka ko continuer ba makambo te pesa ki te na par rapport na mamisala banayi ko sala ikomai ko boiter ko ya répétition bon et pesa ki te donc to kata na epe wana. Deuxième groupe nangeza groupe ya nouvelle vague de vie et pas ya mama vie ne vraiment place na vanda pena na ngwende nanga o kina olo bakena ko ba 13 ans donc eza par rapport na uti kuna tina koma na pa mama vie ande sanga ba 13 ans wana. Bon pona film oyo esala kenga na ye ba lelo to beba benga ngata Mama Bomolo ezala ka film mo baba na benga ngo 12 heures juste veut dire moye telemi ezalaki guerre d'esprit moko vraiment donc ya makasi donc esenga pena kena jouer wana pesa mbala liboso na bando ko jouer na tonalité donc eza ba film nga na bandi ko jouer na tonalité nde ezalaki ba wana ya 12 heures juste nazalaki lokola bokilo ya nzambe komba ngwekimi nga nazalaki lokola bokilo ya muninga moko sikoyo ndeko na yende Mama Moseka ndeko na ezaki Mama Moseka sikoyo to bandai ko yoka na pena na Mama Moseka te senga ke photo bundanga na Mama Moseka yo na Mama Moseka bunda donc ezalaki grave na biso ezalaki nde makambo donc combat na 12 heures juste na sikoyo donc ngana Mama Moseka zoya bwena bana nga pe na zoya bwena oya ngai koko na talaki naye
donc ezalaki makasi donc ezalaki kita donc oyo esalamaki na bato mpe oyo batalaki yango bamonaki yango parce que na gagnaki yo na mamoseka bona modele ngai nazalaki brutal na moma wana esengaki kafonga na gagné na ngai mpo nde modele asalaki mutu nyonso azwaki making of na ndenge na ye donc il veut dire bazwaki ba making of na kangili ngwana na lakisi bango ngai nauta na mbandaka nauta na mbandaka kota CCP donc nazala mwana pende ya bokato la basankusu net donc veut dire nalakisaki bamboka lemine esekisaka bato ataka nde esekisaka mana seki mwana plateau okotoliye nzala obaki ngai nafandaka na libinza soki nini nga mpenza kuna mpenza donc na mwana mpenza ya bonzo bongilima donc veut dire mongo ya solosolo mwana colonel bomolo na mama Joséphine place bozana en tout cas te bomela na ngwende na bino po bino bato bosalaki eleno nazala art oyo naza lelo bo. Merci vraiment. Mais l'aller à tournage, vous avez belé, vous avez belé. Yo vraiment, banani oyo. Sur hôtel vraiment que non. Ndegonanga oya moi c'est ça ni msala moko, ndegonanga mbal ça ni msala moko, bango ma courant et les kaka. Banani. Bon. Ndegonanga vraiment oyo vraiment nazara c'est tout ça na musala courant et les kaka. Ils en allaient à répétition hein. Nature artiste en général parce que Congo est un mboka munene. Ah bon. Ndeko na pena o courant les kaka. Donc baza bango ebele. Ya groupe na yo karaté ya tele banda. Ya groupe na o keso net to jouer na bo courant les kaka. Ngala zala na ngana na mutu nyonso tuka o bakotianga na ye. So na bi ke ya jouer kaboui na kolanda style na ye et puis na osala ke courant ele ka directement. Na mutu te ko ye courant les karaté, ye courant les karaté non. Ngana nga polyvala na mutu nyonso tout na ko jouer na ye o na mona ni kana ye ke non mama fi albi na non mama bomolo o jouer na mutu kingani. Même Soudiata na jouer na ele karaté. Même pakaloyi na jouer kana ye ele karaté. Donc na mutu moko te ke oyo ke na jouer kana ele karaté. Ba mama se kana surtout na jouer na bango. O to bundaka ne courant les karaté. Pour les gars à maison ba te belebe ba kizara bino ba bi bo envisage toujours vision mino zarane bo sala bongo mi ba la poto. Aïe bien, bo sala soupe na carrière te lobi na yote, bo sala raté pour gagner un plus par rapport à revenu côté mbongo on se organiser pe ba bien bo visara mi ba la poto. So sali bo sali bo ba kende na sali bongo mi ba la poto fo ba ya ebele. Est-ce que yope vous avez même kana ba toi? Na sekina. Eh est-ce que tant aux ça musala non c'est aussi des choses aux yeux de makamwa mibali otiango liboso est-ce que ça musala mala tant aux yeux de makamwa ya mibali otiango liboso c'est que ça musala mala te po yozo sala ozo lingo sala eloko moko ke mibali ba mona mibali ngoto ba mona finalement osuka na bango so ko za dana moko mibali misato tant okoma ozo mona te ke eza déjà moi ça sengela za na mibali combien moi ça sengela za na mobali moko so za de ozana ya comment na ni mobali ata tant que na l'église vous avez dit nzambe pesa mobile mais aussi longtemps na pembeni na yo ozana mobile moko vivre na ye mais na makanisi no oza ko envier mobile oyo azana moi position mobile wa ko sala makambu ya malamu kati na vie na mais tant yo zo yebisa nzambe pesa mobile azana pembeni na nzamba rotu na oyete auto no te ke bo mobile oyo azana nani a mobile te mais ça mobile siko tant yo za dana mobile musuna kishasa ozala mobile musuna poto si vous avez joué sur ma carte, c'est pour le mobile. Je ne suis pas joué ma carte. Je joue ma carte, mais je suis kaka. Et ça rend le temps na chance. Ce qui t'a na eko qui tout chance na la monique ngonga na yango eko qui donc okozo o no so yoza na ngoposa na tiko tak pe na bangonga mukie. Na tiko tak pe bangonga mukie. Oto tanga ko mama seka trop. Oyebi ke ba audio mo bi pour mama seka oyebi. Wana na surtout na yoka na ngapo na zadi domaine na yoka na ngango mais siko to sande ai vraiment lingana be bino na bino okaka mama seka alingi entel okaka mabo mola lingi entel chance ko to ba makalunga ba bana na bango okaka o belvi alinga entel okaka batangi ba kombo ba coquette wana tout ba bozaki bele ai bolingana trop entre bino na bino ninga ki ya ko bomba ma mais bozape mi bana na bino mo be oyo basaka ba titulaire na bino kolingana ezala no mabete eza se bolingana na mutu keke so na groupe so webi ke ambition mutu ana zo memela eza lolenge oyo zo lingo kumbela vie na yo boko ina bino kolingana to mona ngo peti yana ba star ebele balingana bango na bango pe babala na ba film eleka ba makambo eleka ba émission salama balata ba alliance ba no salama boko se to lingali mabeza
neti yo lingana na monde na théâtre. Nga banda na banda monde na nga théâtre na tikala olingana nga na mutu mo théâtre te. Alingana nga na mutu. Ke ba otala yo suka za mbali no a déclarer. A déclarer a kene pena sa l'émission ka ndinga na osala bo. A déclarer no nga na zalaka na ya zaka mobile na nga. Azala mwasi na nga plutôt. Nga lingana nga na mutu mo te pona mona nga na obeta matolo. Yo bo obeta matolo. Siko oyebisanga tanto olinga biso mba yo beti matolo nga na beti matolo siko po yo pesa nga ni nga na pesoni tala makambo yo pesa ni ye pa pesa onini tomo ki na biso pratiquement vraiment na suka ya émission mais aux amoisi est-ce que vous se sentez vraiment la République démocratique du Congo que moi si azwaka place ne ki bo moi si oui moi si faut azwa place ne ya kibo moi si na bi santaka ngo muna ki ba pesa vraiment moi si pe privilège na ki kibo moi si wana pene ndeza maso na biso basi toza na ba avantage ya makasi partout okendaka to okende tozoluka musala na société moko yo mobali ozalinga mwasi nazali mais omonaka ba privilégier mwasi akoleka so pourquoi ba privilégier mwasi ba pesa be makambo pozo makambo mususu eza lango pesa makambo zo makambo te attendez baba ko pisa ba ho zwa bord eza bongo te olobi nini bandela on a sali bien je crois pas bandeko tu ba olanda biso pe ba seki na ba palais na bien attendez baba ka pisa bord ho zwa bord eza bongo te wana na tonalité no jouer na tonalité na ngala jouer laka eza bongo te mususu azana bagage intellectuel na ye yango muto e combattre batali compilance na ye batali aspect na ye batali elate liné accoutrement na ye bongo po ani bazwa ete amekom merci pour la nibazoité je crois ba fan na bazolanda pe partout dans le monde entier merci à mon boss de Brino original na kata Londres merci à mon ben Nico Kolajo na kata Panama malgré tout na comme le roi numéro petit na yo ozo ki pango lisusu vraiment tende to ando sur les salles à moi bien mon bamboté ndenge zalaka toujours kaka merci na viana mila garçon capable na kata Paris merci pe na PDG ya Mboka Neimingeta wana bazabu ma ba oyangai apesanga ba conseil mbongo kaka te conseil mingi ndenge zalaka ndenge to vivra boye je crois ba kebele bazo landa yo ba o baza ba fan na yo baza pe na posa ba yo ka moi caché na yo to comme na biso na suka mais baza posa ba yo ka pe moi caché na yo tonalité na yo jouaka avant la pesa yo mot de la fin au dédicacé pe batu na yo veut dire jaka kamaka ngai na vani na ngai ka na kiti na ngai ndenge na vani na ngai na baba na biso pe na moni moninga mobali aja ko leka za na nkuki naye mbana moko na banda ko critiquer ye na bano elenge mobali aja na nkuki et puis ayoki ngai yoka bêtise et puis ayoki ngai abina oki oja ko baba fomo contre boro est-ce que ba biso eza nkuki ubeza naturel ya bomo ina ngai mobimba vedi yanga yango wana bukia. Merci invité. Remerciement nous pas la première émission en 2021. Je crois que ça là c'est la sous-émission. Remerciement nous pas nani pe numéro contact na yo surtout. Voilà ba remerciement. Maintenant numéro de téléphone. Numéro na téléphone est plus 243 81 48 48 510 plus 243 81 48 48 510. Pesi na Lila Capita. Là, ça dans la carte à Paris. Maman m'a passé solo. Maman m'a passé dans la carte à Paris. Donc, je dis, où est-ce que je na pesi Lila Pongo. Maman, moi, c'est mon canon. Moi, c'est mon taille. Au Kakole, ne l'eau monte. Donc, ceux qui ont un autre salabou. Donc, je veux dire, c'est Lila Pongo. Donc, il y a une salle de façon internationale. Na bossa été copé ça les rois massacre les rois na bossa été copé ça les rois massacre na kati ya Suisse. Donc voilà bambote no yango wana na pesi ba famille na nganyo surtout ba Lidi Pongo donc bino wana bino nyo surtout boza na kati na pesi ba Arsène Pongo na pesi Lila Kazeza ilinga bomolo veut dire ya yo yango wana mwasi moko ya taille bwana moko bien calculé. Rodi Maboumi na place aux Mboka Matadi veut dire yebela. Quand on a ça ko via moi mobile les andentik. So on négligent tik en tout cas to yo moko yeba sort na yo bon yanga vraiment yango wana. Merci. Ayo dengo baksa. Maman ba baksa ka on ne sait jamais. Noko na papito
papito pongo voilà yangwana kadon eza modèle afin nanga. Merci la très chère internaute Nyosoba Oyo parce que toujours wana pour Rolanda émission 100% vérité où ils sont représentés par Nga Prince les parfums de la presse na invité na bino maman Bomolo je crois bete no tonalité naé et ça il ne bien pas passer le numéro contact naé ils rappellent toujours aux numéros artistes ont encouragé par rapport à Moussala Sala ka conseil pe ekomanga ka conseil ekomanga donc et ça la bien et ça sera toujours peu force ninga salaka merci na abonné tout beau s'abonner massivement ba oh non baza ba abonné à des Mbanza London TV. Merci à mon boss de Brino original libanga ya suka na suki si yango pa ya mutu se moko azabongo toujours te pour la bana na manase buta yem za cameraman na biso pe réalisateur monteur na biso ya chaîne de Mbanza London TV mais libanga ya suka pa nani tu vois si na boira nani de Brino original na kata Londres. Merci toi c'est moko tozo jouer scène moko wana yo pesa muninga passe wana pesa muninga passe na po scène na bino ezala bien ndeni ka fi o azolo bazolo babotika na Alexa na kota nga na tableau mususu donc to lunga ba biloko wana ezala raté mais mingi bo visa ka poto na bato poto bo vivre ndenge to vivre ka nde bato nyonso to ba vivre kati ko salir réputation muninga quoi peut-être. Donc, pas naïo, au moins qu'ils aient volontaire coquette, ils peut-être bateau, conseiller qui m'a bé. Oui, et cause à la bonne, pour la moderne, à mon élan qui n'a limité que cause à cause à art. C'est bien, on a été bateau, on banque la bibliothèque, pour notre signe de bilogo, pas bon molo, à Romélande, coquette, à Mila, est-ce que baby c'est bien, on tout comme à Koiko baby ça, tout comme pas Koiko baby ça. Des connaissances qui maman moi c'est parce que tu bandes que yo kana pena na maman c'est que c'est nga que photo bundanga na maman c'est ngana maman moi c'est que maman c'est que zoya bwena bana nga pena zoya bwena oya ngai koko na talaki ngai kingwana na ngasi ba OK ngana uta na mbandaka na uta na mbandaka kota CCP donc inaza mwana pende ya bokato la mbasa kusu net donc veut dire na la qui c'est que veut dire ja kaka maka ngai na vani na ngai kana kitu na ngai ndenge na vani na ngai na baba na biso ngenge mobali wa tana nkokie et puis ayoki ngai yoka bêtise et puis ayoki ngai abina oki oja ko baba fomo contre boro est-ce que ba biso eza nkuki ou beza naturel ya bomo ina ngai mokila Demel TV Original. de Mbanza London TV Original. tous s'abonner massivement na Demel TV Original. de Mbanza London TV kuna tozwa ba télé-réalité kuna tozwa ba émission kuna tozwa oyo bino bosenga biso mokozwa yango kuna na de Mbanza London TV Original. umela